olio loba na internet oui no kaka yako betelanga awa nazela yo comment on a besoin de manga yo bomelanga. Ça c'est la guerre. A déclenché guerre. Vénation de la forêt to respecter trop l'élan fort qui tamboza à Ranson mais yende a triquer la batu na wenge a retriquer son na film boutin mais quand bato mais la ken piano te biso bana qui tambo original ba betikali ken piano to bi trika to bi composition ça la rien azalinde un grand na pesa ba copie combien ye kakol copie net yanine na pesa ba copie na yebisa kakol tia unité ya $10 nazo bengelo batu na créer le pe bambongo même sur 3000 artisans de la paix. Oh, avec beaucoup de respect que je parle, ya Noël Ngama Ranson, artisan de la paix. Ça c'est la guerre. A déclenché guerre. On a osé là. Au moins les Français on a tanga na mukie oh. Ba classe on a tanga mukie. En tout cas, na obimisa ma kasi na ba bureau. So ken piana bo toucher même ceux qui m'ont ken piana. Même yangai. Pacho RFI. Pourquoi ba Congolais un jour pour na biso ba reprocher yo? Nous sommes là pour vous reprocher. Ngai na otambola Kinshasa mobimba libre. Comme ye kakola lobby atelinga banzoi oyo bakosala nga mabe na mboko oyo. Nakotala soki loi ya Congo. So nakoluka na yeba soki kakola zaka likolo ya mibeko ya mboko oyo. Banzoi baza partout atina kitambo. Banzoi baza partout toboite. Alobi banzoi baza même na ba hôpital. Banzoi baza même na ba restaurant. Quel message kakola zopesa na population? Quel message que banzoi bazali na ba restaurant na ba hôpital? Siko oyebisanga ke ngai fona banda ko banga ko kendolia na ba restaurant. Message ni azopesa. Soit na restaurant bosi bo corrompre ba restaurant belé quelqu'un pe na soki aye kolia batiela ngelo kwa mabe. C'est que ba hôpital ya nzinga na nga bozo bangisa ngai que non soki na ki hôpital soit ba betanga tonga mabe wana eza message. Eza message oh l'état na biso azomona. Koloba ke non ndenge eza boye banzoi babando ya ko beta batu moko. Donc mutu un Congolais simple azopesa message neti aza likolo ya mibeko nyonso ya mboko oyo. Ndase ya mona bandal. Kakola mona bandal te. Azalaka mona kitambo na sanku. Mais batere da parler. Amona bandal te tika odiembela kitambo bana bandal. Kitambo bandal to eloko mo même te kabola biso. Jido suki na ebu na moto to yaka. Si biso jido ebu na mana kasusula na komito ya. Toze eloko moko. Soki aza reconnaissant na l'an 2000. Na l'an 2000 kakola zana na carte. Toyota ya rouge ozala otambola nango yana Toyota Colorado ozatambola nango Kokwa Rafati ozala yellow Toyota wana tuna batu Kokwa Rafati na ken pe na bazandeni bayebisa yo toza même père même mère yaya na nga propre se sacrifier ayiba aka na palais asalaka une semaine na yo libanda azo yiba aka se sacrifier pona yo pona nani faut le bara kakol ko ba otambola nango ti Elengi ya Congo, Glodidi ya Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Ouais, Janifai, au combien? Aux allons la garde nord. Bon, tout justement. Soit métro ligne 4 qui est dans Marcadet poissonnier bandaka komata netozo ya Château Rouge pour yango awatoza eza entre Marcadet poissonnier na métro Château Rouge bandaka komata en face ya magasin Carrefour Market en face batalana omona drapeau ya RDC Congo omona awatoza eza kaka wana sala rapide nazo zela yo Franco na bango Janifai et loko leki libumu ezate nazo zela yo à tout à l'heure. Manigol. Bonjour. Bonjour. Manigol. Oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est pas bon note. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, ministère, c'est pour y aller. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka miloko awa tout ça?
et c'est comme Sukodo en gros en détail. Et on a eu Ah ouais, bah voilà, ah tout ça, ah tout est kaya. En gros et en détail, exotique, ah tout ça donc, ça aussi bah, ça y est, ah puis na biso ça na c'est pour capacité. Tout ah na chapeau rouge. Le tout est qu'à vendre en gros et en détail. Ça on peut même carton moko. L'hôtel là on a mis en gros. Donc bah prix oh ça ah rien à dire. Donc bah écart en moulay, ce doit être la blonde en gros, la blonde bien il y a bio. Tina yawa, ah la même ça bon on a pas ya. Au salaire ngana koma kaka awa nazali na mumini awa to Thompson 5 kg 13,90 €. Non. Oh ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal makayabu ya ambassade oya pembe bongo pondu ya kim pondu oya kim sibul na 5 €. Omawa Fanatique nyao. omuna wa Na yeli bela awa. ngai dero bite kuti dero fumbwa carton fumbwa na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yango nde makambo fait. Donc ça 4 Marcadi Château en face il y a Carrefour Market. Au na drapeau ya Congo RDC et loko bakasi. Bon mutsambo pena mungu wala. Evida kisaraki ndek. Mon frère. Tellement pas pris. Comme que ça na yaka na donc na kotia On me la ngai. Congo fa ke boso tolia biloko mboka na biso Et moko. puis tu es drapeau du banda wala. Drapeau ya Congo. Ba misi neti oyo. Et comme ça m'a bien mboka. Ya mai ya Congo. Uti ba province, uti ba mboka misusu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango oyo. Na ba na ba tirer parce que qui est Nzalanda Congo. Yango oyo. Awa tout ça. Au moins la drapeau du banda. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Baotalanga ici, on a www.elengia Congo TV. Kandene Sabino Martin invité sa fusée Mosalande. Donc alors mesdames et messieurs, voilà que Binono Souebike actualité to news ozoleka na kati ya République démocratique du Congo na biso. Tu bien que Pacho RFI netolbega danger bazoki sakie to salaki ozande ti deuxième version nango bo monanga toujours na Ken Piana poto sola à répondre ndenge événement kakol ya papi kakol ezalaki phénomène nzoi ndenge ekoti na kati ya ba journaliste alors que tobenga Ken Piana poto sola bo comprendre que phénomène nzoi nde balobi yango nde ezosala impact mikolo. Donc bonjour. Ouais, bonjour. Napesi bonjour na ba ndeko tu ya Elengia Congo. Donc bonjour Nabino. Nayoki batu babenga ebele hein. Batu babenga ebele balobi no Ken Piana. Il faut tambola avec beaucoup d'attention bazo luko so ndeni. Moi na soda banga elo mote. Nakola na camp militaire donc nakola na camp militaire place pena batu ya ba esprit bazalaka. On se comprendre. Donc intimidation ya pamba intimidation ya pamba wana na nzoto ekota te. Muto amoni azolukanga. Muto amoni azolukanga yi. Comme bazolo baba ebi ba adresse nanga nazana kitambo na kotambola Ken Piana tozokota penda place wana donc na actualité oyo eza sikoyo esenga toke penda na makambo show to sala kino émission yo moko loba ke preuve ezate ya otanga kombo ya groupe moko mais to landi ndenge papi kakol ye moko alobi ke ba confirmer ke banzoi ya maison mère mikolo nde komi n'importe quoi etikali Ken Piana po banzoi ba soye donc to kota maman na actualité po eza moi show po et salama bien na ndenge yo ka ke papi kakol ye mo a confirmer ki yango banzoi mikolo etikali yo olobini papi kakol aluka zongi sanga tena kendo cha base soit na kanko kolo soit na kantati biso bana ba soldats kutu batu o to fanda ande na kati baka militaire on se comprendre abangi sanga ite yaza mwana ya cité akola na cité nga akola na ka militaire on se comprendre to ya ko botola bango bakitambo oyo po biso to to somba baring bango bazoteka bazolongwa kitambo biso tozosomba on se comprendre donc je pense que ngande na tekisa bango ndako te po balongwa kitambo on se comprendre en plus il ko lancer message que banzoi bakozwa yo Ken Piana banzoi baza partout atina kitambo baza partout to boité alobi banzoi baza même na ba hôpital banzoi baza même na ba restaurant quel message kakola zo pesa na population
quel message que banzoi bazali na ba restaurant na ba hôpital siko oyebisanga ke ngai fona banda ko banga ko kendolia na ba restaurant message ni azopesa soit na restaurant bosi bo corrompre ba restaurant belé que ken pena soki aye kolia batiela ngelo kwa mabe c'est que ba hôpital ya nzinga nanga bozo bangisa ngai que non soki na ki hôpital soit ba betanga tonga mabe wana eza message oh l'état na biso azomona koloba ke non ndenge eza boye banzoi babando ya ko beta batu moko donc mutu un congolais simple azopesa message neti aza likolo ya mibeko nyonso ya mboko oyo en plus azoloba kotinda banzoi babetanga na kitambo nalobi kitambo place partout même na banda la telle imité place ndenge na fandi na ngaka boye baya ya bazawa na kitambo batu moko baye ake kosala émission en plus ake kolata babiloko moko babenga bateni militaire yango na moni yo posali yango bokokani ye akoki kolata teni militaire te akola nanu mwana civil biso bana basoda nde tokolata ta mwa boye en plus oyo nga na lati omoni ye elamba nyonso bandoleka nango asala nango émission na site wana nga mpe na oya na lati bongo tokende nao na baveste po ye nayebi nanga baveste il faut Nixon boutique ndapesa ye na poto soki aki azongaka nde na veste malonga te ozo comprendre baintimidation na ye alukaka nanu mutu mosusu parce que mutu oyo pena matirité ezosala ken pia nasali bino eloko te ken pia naza na problème na wenge muzika maison mère te yo etanke chef d'orchestre bamessage na yo soko ozosala mpo na pacho azalaki mutu azodefendre bcbg bino boodefendre wenge muzika maison mère baguerre na bino nga na kati naza te nga na ye kosala assistance na nga air pacho azwi peut-être problème est-ce que nga nalobaki na munoko na nga bato bayo beta pacho eza bato tel nga na nde tosalaki émission te mais balobi ke genre ya émission oyo ngai na yo tosalaki ezalaki émission oyo kakola koya koloba bapropos oyo azoloba wana po yo osali na nga émission très bien ozotuna nga kutu makambo boye nga na ye biso na bi ekozala pe bajournaliste oyo pacho akuti na bcbg ekozala mpe bango nde baosala baje oyo nga mpo na nga kutu nazala bule mosu bibi kapinga nde aza na nsima makambo oyo a ma grande surprise nasutuka boye bouffe ngai faut balakisa nga place bakunda Bob Marley phénomène nzoi il faut balakisa nga place bakunda Bob Marley nakende osambela pena nasenga Bob Marley banwa nyonso oyo ebimaka na mokili fe kufa mais lo moko papi kakola lobaki nalobi ya kotangelanga kombo na ye te ngai il faut nasenga place bakunda Bob Marley nasala pena prière ke no banwa nyonso mabele nyonso oyo ebotisaka bangi fe kufa na mboka mais kakola lobaki soki akutana openda boye fara mais rosila nzoto naza mwasi na ye te en plus bana nanga bayoka ke no papa ya bashilo azoloba babeta papa na biso naza nanga mwasi na ye te ozo comprendre boyebisenga na mwasi na ye te akointimide nga te naza étranger te na mboka oyo ya kointimide nga te nakotambola mpe mal à l'aise mpo na ye te afandaka na première aza vie nanga oyo naopesa barespect ebele papi kakol namoni nde tokomobanga tosala na ye bakope ebele ayebi namoni nde tokomobanga mpo maloba echange yo ngai na phénomène nzoyo ezoya na moto wana aza vie nanga malobo azoloba asalela nde yango ngai na osela ye asalela yango asimbi bapau na kati ya émission ya asimba pau okunda yo ngai asalela maloba na ye loba mboka oyo lete eza te lete eza te okende osimbelanga pau osimbelanga pau na kati ya émission ntango omonaki pau wana esalaki yo ndenge nini ntango omonaki basimbaki yango esalaki yo ndenge nini bon nga namonaki mutu asimbi pau nga moko nasepozaki baquestion na mboka oyo azali nani aza chef d'orchestre natuni na famille na bango eske baza na ministre o te na famille na bango baza na président de la république o te na famille na bango baza na député o te
Ken Piana. Obi elo moko le kamikolo balobi bino so boluka makambu boluka ba polémique soko sale mission moi li kamuke botangi Vital Kamerhe otangi honorable Kingani omonite ke nyonso wana ezobebisa moi papa ozosala nanga émission koluka te tokata émission na ndenga mabe koluka te tokata na émission na ndenga mabe to continuer kasi na yo so mona ngai depuis na banda ba émission na nga na boka to autorité moko ya mboko na émission. Mais Kakola lobaki yango na zongisi même maloba oyo Kakola lobaki koloba kutu ba bêtise wana te na kombo na nga na boka autorité moko te ya mboko oyo na yebani na autorité moko ya mboko oyo te na boka nani yebisanga nga nde na abwe na boka ka nani ngalingi nozongisela po yo kansi na ba vieux pété ya ba général mwana soda ndenga azabwe nga mwana soda oyo nakola na ba camp militaire yango lati teni na kozanga vieux moko bwe pe ya général est-ce que na boka bango na kozanga vieux na nga moko bwe pe ya ministre est-ce que na kobwaka ye oyebi teke ngai nde na bwe naza murega est-ce que biso pe na barega ndenge to abwe ebele ya barega baza ya ba fonction ebele ya mboko oyo est-ce que na yebani ata na barega ndambu te oyo basimbi ba fonction minene ya mboko est-ce que soka nga na ye nazobwaka bango nga na yaka kosala trafic d'influence na ba émission te naza mutu ya ba trafic d'influence te soki Kakola otanga bakombo na ya zoloba bosalaka soki bolobi boye bobatami na nsima mutu boye aloba na bato basalaka bemission ya bongo nga asalaka trafic d'influence te osoyoka nga na oleka TV na lobi no nga naza mwana ya riche boye nga nakola na bacondition be nasala émission ya bongo o nasalaka kuta émission ya bongo te Ken Piana ngana lingi jisa opesa message pour na banzo nyonso o déjà balobi batondi na kati République démocratique du Congo moi message pour balobi vino déjà eza danger déjà balobi kalate Ken Piana pe au sentir yayo donc moi message par rapport ya banzo itu o lelo peut-être ba ozela Ken Piana ata mwana nzela pour batake ngai na otambola Kinshasa mobimba libre comme ye Kakola lobi atielinga banzoyi oyo bakosala nga mabe na mboko oyo nakotala soki loi ya Congo so nakoluka nayeba soki Kakola azaka likolo ya mibeko ya mboko oyo ozo comprendre congolais simple neti Kakola ko intimidé nga neti na nini aza chef d'orchestre ya Wenge Musique Maison Mère eza neti na fimbu na biso chef ya entreprise na biso Jubek azat Jubek yaka rapide Jubek baza même fonction na papi Kakola tala siko mutu ba même fonction na ozomona teke bozo déranger patron ya entreprise patron ya entreprise oyo afutaka batu fo Kakola pas la salaire na yeti siko patron ya entreprise oyo afutaka batu bozo ya ko déranger na lobaka mingi tala chef d'orchestre na nga siko ye même fonction na papi Kakola ya solo bobetela na nzube maboko pona nzube chef moi message balobi yoza même fonction na papi Kakola na ebité soki eza fonction ndenge bon tosa ba yuma te to ba yanke omoni kin mobimba ba yanke ba ali to liaka na ba yanke to melaka na ba yanke to lamka na ba yanke avie na biso sebo na machine to respecta ko belé comprendre vie par rapport à image mais so comme na débordement simbate biso so tia libaya to chaka libende on comprendre oh yo bandi vie par rapport à image malgré que boté rapport na kitambo da bolongwa biso to vraiment na kitambo banzo ipe bazo zela bino biso to banjo Chicago 320 ali Moura yali tozala armée rouge ali donc des fois bino na ba Moura na ba armée rouge oh ba yanke ba ali kitambo ki yanke bana kitambo première commune de ville à Kinshasa c'est kitambo ngana judoka kitambo ozombre tous les judoka ito ba simana ngana capitaine joke kitambo Robert Banzoi ngabe na banjo ebele même rayebi ye mo rayebi amone longo petit ne soda na betela pe batu sebo na machine ngana betela batu ebele nzube mdu ba manke ngana beti nzube mo mta manke ngana betinga na beti la course abetama na velodrome aya lukanga nzube sensibiliser ba judoka na sensibiliser ba judoka ozo comprendre to ya ti na velodrome ya makanga ballon ozo comprendre ya makanga ballon match katana ngala landa la course feinte qui bouge boy na yibe makolo na bundela Kakola tembe ali tuna wata moi message na banzo itu ba okanela bino kalate ba olia bino banjo ya zalaka te mboka na mboka na ba kontinango kitambo ki yange banda kitambo to na ba guerrier makasi de fois mais biso to ba taper so kutana bona bandal zela tu pardon nzoyi azalaka te il faut éclaircir batu ezande na groupe ya batu o ba manipulaka ba pesi bino mbongo bokendo sala mutu mabe
nzoi moko azalaka na Kinshasa aza te boloba banzoi bamemi na bahôpital réputation image nini bopesa na bahôpital na biso seke bahôpital na biso eza na bahôpital mosusu oyo soki oke babeta motu tonga mabe bozoloba bobi na barestaurant soki otoke na restaurant banzoi ba na restaurant seke to bando banga kokende olia na restaurant po yoka kolobi banzoi baza kuna baotiela biso poison biso tomona mère nazo de CDJ mapata mère nazo CDJ ser na biso Kitambo ne grandi à Kitambo abe na parler toi en parler même à venir na bandundu toison de wa ser na biso vient na de la forêt to respecter trop to lele fort Kitambo za awe ranson mais yende a triquer la batu na wenge a retriquer son na film boutin mais ka bato meka na ken piano te biso ba na Kitambo original ba betikali ken piano to bi trika to bi composition oh ça la rien azalinde un grand azalinde un grand na pesa ba copie combien ye kakol copie neti ya nini na pesa ba copie na yebisa kakol tia unité ya $10 nazo bengelo batu na créer pe bambongo ya mso 3000 azala mpia ka mso 3000 oh ya solo na zemi ya leki na biso bébé na biso nani silo oh ayebi pourquoi ngana tozaka tokanga mitongo tozoka bwana ba 3h du matin donc c'est que boye ban na bino président wera zoemba na studio kati na lembio te ngana tozalaka na studio ya RTN7 ngai moko naza tindenge baboka jakinda la libanga pourquoi ngana nazalaka na studio wera zoyemba kakola lobi te keni fazala awa yemba na nzemba ngo pardon yemba na nzemba ngo te no ki mo place mo bikati na limisi ko se betinga bandase ya mona bandal kakola mona bandal te azalaka mona Kitambo na sanku mais batere da parler mona bandal te tika odiembela Kitambo bana bandal Kitambo bandal to eloko mo même te kabola biso jido suki na ebuna na moto to yaka si biso jido ebuna na kasusula na komito ya to ze eloko moko soki aza reconnaissant na l'an 2000 kakola zana na carte Toyota ya rouge ozala otambola nango yana Toyota Colorado ozala otambola nango Koko Arafat ozala yellow Toyota wana tuna batu Koko Arafat na ken pia na bazandeni bayebisa yo toza même père même mère yaya na nga propre se sacrifier ayiba aka na palais asalaka une semaine na yo libanda azo yiba aka se sacrifier pona yo pona nani follow bara kakol ko ba otambola tambola nango comment moto okoza reconnaissance tenga na elo ba copie combien Mamadou Arisho combien de fois na tokela porte pas Mamadou Arisho na simbo na liboko nazo mema yo tie pas Mamadou donc c'est tokolo bana mukuse se ki yo pe o contribuer sala ka kolpo azali vie na ngai oyo makambu nyonso azolo bana asir bazo commander yende yo kan seza na émission moko Jubek akosala pena ambrier mutu sanke ngana za sima makambo wana po na kakol na Jubek baza bato ba na poste moko mutaleki muninga pe azati donc Jubek yeyo et puis le Jubek yeyo na suwa ngana oloba omoni vena biso sebondo machine papi kakol vena biso papi ngombe charge ya ken piana maboko nao ya butu ya moi biso bana Kitambo to kangande yo to silana na yo to kanat ya buto ya moya ata na nzela mutu mususu biso to s'en charger ne nao phénomène nzoi c'est bien phénomène nzoi ça va osomona osanos oyebisi mokili mobimba ke yo ozokangela ken wanonsango pe na mokili papa atana beti libaku na nzela libaku wana na kokende portela ngo plainte c'est que yondo tela nga libanga pona beti libaku même na beti libaku même yo na lien na restaurant mo bo nazo kanzo to bien te comme yo lobi banzo bati na restaurant na kende kutu ko ça examen na yeba est-ce que na sina lia poisson te il faut na luka na yeba po olobi banzo bazati na ba restaurant tina ba hôpital on sait que problème ata poisson ata malaria message wana ya message o ya pesaki ese bangisi ngai ba restaurant nyonso sina lia mikolo yo dans mikolo pona kota hôpital na ko banga po message o ya pesi fona luka na yeba comment akomi na po ya koloba banzoi bazati na hôpital ba ko beto tricage c'est que nga so na ki hôpital so na kutani na hôpital na bangwa tricage c'est que nga na ki kufa on se comprendre donc l'état azali o nyonso to elobami je pense ba konzi balandi yango mokili mobimba emoni Maniki de John yeyo baza bato tozotavana bango ensemble balinga pete
bapedera ken piana kende kaka boye mpo na kakol mpo na kakol bana nanga basala perte ya papa na bango mpo na kakol en plus ya rotine. Alors que mesdames et messieurs, voilà que tout le monde peut maniquer ça awa, maniquer azawa. Yo a moi sinete. Voilà. Oza mbonda pété. Oza lokole pété. On se comprend. Nenge zawana. Oza père de famille, oza responsable. Tant azo pointer au doigt bongo. Quand même, il y a une classe parents nyonso tant que ça moi nos classes parce que quelqu'un qui a étudié a une manière, il y a une moutou. Tu comprends? Il y a une manière, il y a une moutou. Toi, tu n'es pas sa femme. Ce qui a bêta qui patch au RFI, et ça patch au RFI. On a une collaboratrice, il y a Ken Piana, Makizembe. À part collaboratrice, naie, aza boss na ngana sala ki pa naie. Alors on dit matin, il y a un problème au afanda. Pour y sur afandi, ngabe ba petit ba fandi. En tout cas, Junior Mawete, c'est lui que j'appelle mon boss. Il a choisi ma tata l'ange céleste, c'est lui qui arrange beaucoup de choses. N'a habité artisan de la paix. Oh, avec beaucoup de respect que je parle, il y a Noël Ngamawe Hanson, artisan de la paix. Ça c'est la guerre. A déclenché guerre. On a osé là. Au moins les Français on a tanga na mukie oh. Ba classe on a tanga mukie. En tout cas, na obimisa ma kasi na ba bureau. So ken piana bo toucher même sous qui moko ken piana. Même yangai. Pacho RFI. Pourquoi les Congolais injurent pour nous reprocher? Nous sommes là pour vous reprocher, pour vous parler, puisque la musique marche bien. La musique est zongi. Mutukuta zozong sata drapeau on likole ça fali pour pas di cap la merveille. Mannequin. Ba mannequin banze moloko ba esengo. Talaka na Maroc na école. Bana ba Maroc ba oyemba esengo ezali esengo ezali yaya. Au lieu on s'occuper na nous orchestre bobomi orchestre yaya Noël. Bobomi orchestre président Ngama. Bina batu bobomi yango te kakol. Boyebite. Bino yem da bomi yango. Bobomi yango. Bokenda ka wana na bino bokonana. Donc héritier ke na makambo. Landa héritier que nous benda makambo pour makambo landa wata que nous makambo ozo biso tozana kaka poso to molika mama beto lobi to lemba te to loba yo lokwa ozali okomisi maison mère maison kuluna problème ezate lokwa ozaka kuluna omoni keno obeti drum simite olingi siko songa osonga no na classe na yo zalaki beta ken piano manike bolobi bokolemba te so problème eza mais bango pe ba kolemba bino te phénomène nzoyi ekoti ba problème ezali keno eloko bango ba olembela te kene na soko mati na beton ya ipekin ya sili saka bata mapeka bata manini e kataka fimbo wane kataka ba paquet elo na sepelaka buda na wala siku bakanga bango leta sisa mama omoni leta asisa maele lokola ya lobi musicien moko taleki Ngama we Hanson na relation donc yazo sala ba mabe azo beta batu azo boma batu et puis c'est obi makamwa mbalo ya lobe saka obi combien de batu ya ba bomi bazana ba restaurant bazana ba hôpital atangi ba place au capital être humain akendaka ngo à chaque fois parce que nzoto il faut passer na malade nzoto il faut Elia. Et puis nzoto il faut mutu fa tambola na banzela donc atiba 3 places oyo mutu a utilisera souvent donc c'est que ça ba makamba salaka ba pesa ba poison na ba docteur ba pesa ka eza nzambe Saint-Esprit mutasala sala video ya ndengwana eza Saint-Esprit abimisi na poisa makambo ya bana ko bomba yango bimi na poisa et puis image na so ganga yango penza ngana sambela na monam na kimbondo na tokenda prière na sambela na monam en tout cas viens na JB Kumaluta Adel Djogo la femme d'espoir, il y a Koko Arafat Makizembe, il y a Angèle Moussouaïl Makizembe. En tout cas, Pauline Lumumba, Bota la likambu oyo. Bota likambu oyo. Comment Kogoloba, Bozan ba fanatique na ba hôpital, na ba restaurant. Donc vous empoisonnez les gens. Bon, donc vous tous lingi maison mère te, boké na restaurant place alia kami au petit poison, ba empoisonné. Donc ba besoin qu'on koufa. Donc Saint-Esprit, merci papa. Merci obimisi penda image na yo merci na nenge obimisi penda nani ozali ngana CP. On a mis chobo komo banga même baba ko kende hôpital image oyo. Si ça image oyo et comme atie pas chef de l'état to comme sango. To comme sango to banga te to comme sango. Oh yem tami bimisi ne. C'est gain magnata mignon. C'est gain humble, calme, sociable, serviable. Zaloko la c'est gain ana l'art calme boga. Eh vieux boni boye ko so pas out.
olobaka champion d'Afrique zala ba contrat champion d'Afrique eso pa yo par rapport à image zala ko Seguin zala ko vient ba titinal Capone zala ko ba champion esthétique eso pa yo. Merci à trop na niveau vraiment ya na biso Kakol ba propos ya sali soki ye moko atala pena vidéo wana soit bana na ye batali vidéo beta mi bien donc il fallait beta makufa. Il fallait bombarder Pacho. Pacho ça l'hémorragie makile zobima ya ba bulbul batu ba yebite. C'est que ceux qui Pacho beta mi bien te. Obi ke Pacho azobomba information Pacho ba lokota kiende ya lokota na bandal. Pacho zalaki déjà à l'agonie. Pacho zomi baté ba memie ya quand même. Puis on solo ba beta mi bien te ken piana. Ce qui beta bien te c'est que fallait kufa. Ale kabiso a biro na biso ezali na ezana immeuble docteur Hakim. Hein? Que je salue en passant. Tengai na sepela, ce qui vient na biso pe alongwe pe mouvement ndenge biso pe to longwa pa viezacle to ke ko sala pe ba mission na biso moko. Wana nde to sala moi guerre muke. Honorable Zakari Baba Baswe, le défenseur des journalistes. Au moins il m'a kamba propos Kakol à tenir. Ba propos oyo. Kakol à tenir. Donc atie banzoi ba beta kabatu. Po biso toza ko édifier musique na biso kende liboso. Toza la ba musala biso ba esclave na bango. Apo banda suko beta biso. Problème ya ta beta ken. Manike pardon, na pesi boss junior mawete bambote belé full boss. Venanga Jimmy Bela ou bambote na yo, vel viso mbata. Adel Joro bagou danger. Omoni makambu papi Kakol. Makambu papi Kakol a boti na mboko yo. Oyebi kenga bana kanko kolo babengi nga ebele. Babi yaya na biso. Yaya na biso. Toyoki bazo lukayo. Bana kantiati depuis tongo bana kantiati bazo benga kaka bana kantiati bazo benga. Babi yaya toyoki bangi ba menacer yo yaya yo zaka ndeko na biso mwana soda yaya. Bana kan lufungula. Bana ba dana biso baka militaire ebele bana ba soda nyoso na mona sima ba fan na yo ba na méchant makasi zande yo eko sala nanga émission na Kitambo place Kakola lobaki ya betelanga o sala nanga émission na Kitambo non sentir Kakola na Kitambo ane na base te na Kitambo ane pe na base moko te vous comprenez donc ngai na ko loba mingi pona Kakola za vie nanga asa la reconnaissance ko ya ba kope bele na memela yi. Donc merci. Merci à trop mesdames et messieurs. Voilà que tokom na suka manike moi mo liloba parce que to kabona déjà. Suka ezakaka toza na mboka na biso toza na démocratie tokoki ko banga mutu te o azo menacer biso. Donc toza na mboka na biso nani Mambuta toza na mboka na biso Adel Jogo bagou danger la femme d'espoir toza na mboka na biso. Hein? Avec beaucoup de respect, il a choisi Matata, l'ange céleste. Mon boss, c'est l'homme de jet privé. En tout cas, vraiment, c'est un boss. Avec toute la famille, je vous salue. Tout ça, appel. Bomona, boyoka, ba menace. Botala, totindeli batuni, totinda ba nini na ba site. Si sage comme pas chef de l'État et comment. Namboka oyo mutu moko ko iko menace ka batutala ba keno ya sana relation ko le kabatunyo. Manike pardon. De un na reçoit na pena Kakol te ngana chef d'entreprise. Boto mona chef na biso ya fimbo na fimbo. Manike kuta za de patron to créer déjà ton cost. Ba vie ko so na faut ba so na Jubek. Yo moko moni to tie image na site na bino ngana tie lobby Kakol a tie lobby. Bon moi ndenge na frapper na déjà to chota lango sikoti. Nga 11000 vies Kakol 6000 vies. Da na no bébé côté impact na minicho. Na leke na impact musika. Azana mwana tokotisi na ba vidéo na site moko kende kotisi loko o ezokota kutu na retard lelo tito la muka lobby eleka o Kakola salaki na Sam Kazadi na bavi. Merci. Merci. Voilà. En tout cas masa nanga Sam Kazadi na PC bambote masa nanga yazala net akia wakia. Ezana tinga pe na kosa pe net. Pas de problème na ye. Bata bese bazu problème na ye. Journée ya lobby. Mokonja finga katina basanya wera. Tala na nukari. Na bana.
Karine aloba na aya ba bunda na terrain ya RTNC Akima. Akima Karine bena aya ozobanga mwana mwasi. Ozobanga Karine. Yo okeno ken mpia mobile. Yo moka longwa blamba bo bunda na ken totana sonani oganye. Ezala raté. En tout cas Mambuta Belinda Belissimo de Londres. Merci. Balobi vraiment Mireille Monene na Italie na pesibino so bambote botala bana poto nyon so la sebino appel oyo botala. Voilà, Maniké. Merci. Maniké na senga vient na kakol. Na ko manquer au respect aux aviers. Mais oyebi adresse nanga très bien. Olio loba na internet. Oye no kakao. Yako betelanga awa. Na zela yo. Comment on a besoin de manga ya bo melanga awa. Merci. Yako bete na manquer ote. Na na manquer ote. Na pesa Mama Linda ozomona tinde nazo ba maîtrise belé boy pour na respect na pesa Mama Linda na biso na pesa Mama Linda respect belé ko sala no be mission te ko se déranger te nazo ya na première repas ya JC Katanga makayamasi zo 13e degré. Merci. Te héritier nda ko saka bango ya héritier za grimace tela na 13e degré. Donc, oh, force Moussous. Te héritier ko saka bango bagi héritier la sekeza lokota. Oh, force Moussous. Oya zali so na kutani na mutu ayo lukanga makambo baku na robeto kumoko donc perdre contrôle makambo to esili. Oh, préparer les nani. Na bika ka bazwa ka na préparer le mutu te mais bozo ka bagio. Donc oya zoya na makambo ne pa nanga asala attention pour 13e degré on a lati. Na ebité aya lukaninga na parler nazawa. Merci. Au lieu se déranger. Ambrier batu ba mona kakola lobby. Ogimasa pe Karine ti le lobby te anope Karine ngote. Merci. Alors merci à toi mesdames et messieurs. Appréciez les sous adresse. Nazana ngana vivi awa yo yebit. Na maison bongwa wa kakola oyebi adresse très bien. Alors merci à tous mesdames et messieurs. Voilà que ndebo uti kolandanga ina ken piana na manike Martin invité sa fusée sur alikamne bisarabon que ngai mo kondina bango pour trop de vitesse toujours quand na katsa luka ba news poto laksabino donc boza toujours branché na www Congo TV balobi chaîne moko na katsa République démocratique du Congo donc ngana nga netre donc nazo sala ba mission pour na laksabino naza ni mutabwe place actualité za naza wana maboko pembe na fingi mutute na lobi na mutute mabe toujours musala na ngande et ça la kepona ke liboso merci à trona boss de boss Francis Wey songe mena katsa Londres balobi salon moko boss de boss Francis Wey Martin toujours aza Claude balobi Willy Claude Diama na katsa Londres bato ba simbi Londres na toujours naza na bino alors merci à trop totika la maram Congo, Glody Diasiga, la mignonne.